En tout cas, maman Olive nous a lembaramine on a été. Moi c'est papa Nafso Félix, maman Denise. En tout cas, kotika mwana na yote. Papa Vital Kamere pe soki ba Holanda biso basunga ndeko na biso ba document ezawa kutu ba document moko soki ekeka ka ambassade motacheka ba moyen pour na ndeko abima eza déjà donc nandimite ambassade moko epe mele visa ndeko na biso oyo lelo eko sala pasi parce que omoni ba condition oyo mama lobi et salinga mutema pasi ndeko na biso akomi kopema na pema ya libende batie na nzoto ezo senga lisungi en tout cas bandeko na biso ya presse en ligne totelema pona ko sauver ndeko na biso Jani bandeko na biso o bo soutenaka biso surtout bandeko oyo ozana moi $50 non a parlé. Yo quand si lipamboli basomba ndeni. Lipamboli ezaka kokende kotia dimite na église. Dimi ya solo ya ko soutenir musala ya Nzambe. Nzambe azana posa ya makoki ya misolo pona kosunga ndeko oyo. Abaki moyen ya ko sala opération na gorge mama ko ezaki tepo. Et ça que bamona ki pema na zaki na ngazaki ngana suyo bachaki libende na zaka juste pour na pema ndipso tozo pema boye ko pema neza libende bachaki libende wana tozelaki pe résultat pe le ko bima ndiba docteur ba ko sepso ki faut bima na libanda ya mboka pona ko sa opération mususu pasa l'opération na gorge pour balongole pe libende wana azano. Mais bah ça peut combattre maladie tout bah mon qui est maladie au bah mon Jani est un cancer ya gorge. Mbote bandeko balandi ya Fimbo na Fimbo News, c'est le votre Valdi Tambwe, juge de famille na Sarabino. En tout cas bana poto bana mokil mombimba toza on a vraiment pour na communiquer pour peut informer bino en bonne et due forme. Na ba mauvaise communication te vraiment. En tout cas lelo eza vraiment esengote na Sabine bandeli, c'est une situation morose, très morose même. Oyo wapi assistance ezo senga ke toza na bandeko nyonso. Toza na bandeko nyonso. Atana ba état de santé na bango atana bisengo ya vie. En tout cas bana poto na ebike besoin na tomso na yimera boyete mais bon mais ça non vraiment c'est pas facile. Toi na commune à Matete vraiment na quartier Kinsa kuna face ya maison communale à Matete o wapi Fimbo na Fimbo ekiti vraiment tout ça bisonyo so presque. Il y a Crisco Louvan qui est derrière la caméra, il y a Ken Piana Makizemba za penesika o. Mais ba eko sala nini de rendre visite, toye, to panza sango. Pourquoi to panza sango? Toi on a dit qu'on a biso, Jani célèbre, oh, bah photos de défilé, bon on a des réseaux sociaux, par-ci par-là tout le monde a dit qu'on a so la maman, bah on a une page vraiment, bravo, c'est applaudir. On dit qu'on a so un problème ni, on dit qu'on a biso, problème na yaza nango, et puis qu'est-ce que le vent bende non pour lui juste l'étude agréable, bon moni na kingo. Là on sait bah commentaire te, dans le bébé te. Non le bébé était venu le bangana ba détail tombe na gauche na maman pesawana donc difficile à dire mais les têtes vont tomber car à droite peut côté de konanga Jani au wa pesaki bon caméraman munene vraiment à ça na ba site belé so bon na ba YouTube wana ba vidéo bolu la ka bisoté
boyeba kezaka na équipe mobimba vraiment ya accompagner biso ko ba na montage tina caméra Johnny asali musala vraiment ta ebele na ba Congo promo ba site mususu pe ezali Ken Mpiana tanga un message à sali pene fort tout ça qui t'a tina terrain pour essa la bino bien tout le monde a ba vidéo tout défilé ba leli ba lobby pour na ndeko na biso vidéo loin mais tout le monde a ndeko so funk système di sukana sai na Ken Mpiana ba kenda tipa mama olive ou PCP fruit nango pourquoi pas le PCP fruit koto mais tika ngai na PCP Ken Mpiana micro muke ameka pe ko limbola biso oye ayambi na motema pona ma problème oyo bonjour Ken Mpiana. Bonjour Valdi Tambwe, bonjour Bandeko tout balanda biso na Fimbo. Donc eza pasi lelo batu baye ba eloko mo kaka. Soki lelo bobenga biso ozana succès. Oyebani danger, total ako danger na poto. Eza po ba héros de l'ombre na biso basala ka musala na kitoko po biso toyeba na lelo. Donc ndeko na biso Johnny célèbre o komelie vraiment bandeko bolanda biso partout o komelie eza problème moko ya pasi vraiment na kosenga bandeko nyoso tout o bozolanda biso partout à travers le monde numéro o tokotiela bino eza ndeko na biso Johnny célèbre en tout cas moi les sungi et kosala bien mais avant ya okota ba détail belé ngai pe na moni photo kaka lelo na la mama et poussenga na ko vérifier est-ce que marambo na mona za solo ponga na yebelie boete na yebelie na ba état santé oté na yebelie boete vraiment façon na yo kutela esalinga vraiment mutema pasi to kana no mama pesa so ba version ndeko na biso tozala so la na yeboy lelo ndeko na biso voix wana o to yokilage nango eza lisusu te moya solo la na biso lisusu eza te donc mama meka ko expliquer biso nanu mwa muke oyo batie na kingo na awe eza nini to meka ko yeba après ngasi ko na ko développer si mama loba ya mama peut-être. Merci Ken Mpiana monde entier na bi ke zupe na chance ya royo kayo mais yo na bi ke après maloba maman ko développer vous avez 54 000 abonnés plus na lobaka kaposo taliban ba 500 quelques mots pesana na que tom suku ezana ba te belé ko toucher bango vraiment pour ezelo au moins choquer au saranate mais tout na maman mama mituna mikie pour esa la pena bien bonjour maman. Bonjour. Yo ne vraiment maman Jani non? Ah maman Jani. Mozolo ba mona c'est tena lo bana c'était nga maman Jani. Merci maman. Mon problème ni ni Jani azuto monetina ba bandi na kingo boy na boy. Bon ezaki maladi ndenge bandaki ye ezalaki kaka tondomo na mungongo nezokauka me bandi oni bandokanta beteta mswa ninga makamila masanga yango wana yesauka ndezaki maladi de bandaki opération liboso basalaki ye tukasa l'opération liboso basalaki bon akoma na bien mungongo na ye kofungwama ekoleka nango bien de kovanda donc ezo continuer kaka ngosali bapema wana bandesi kokonte ya tukene na campus tukomine na campus na babaki moyen ya ko sala ye opération na gorge moko ezaki te po esa ke ba monaki pema na zaki na ngozaki ngona suyo bachaki libendo na zaka juste pour na pema ndipso tozo pema boye ko pema neza na libende nazo pema neza kana libende bakakasha pe ko mapeka na libende po ndipso za boye miyoyo ezo bimana zolo ye eko bimana zolo te e mape na telefone makaka na kata libende wana yango basala ki opération wana bachaki ye libende wana tozelaki pe résultat pe le reko bima liba docteur ba ko sepso ki faut bima na libanda ya mboka pona ko sa opération mususu basa l'opération na gorge po balongole pe libende wana azano. Mais ba pesa pe komba maladie to ba mona ki na maladie o ba mona Jani eza cancer ya gorge biso pe bande ko sepso te mais ba docteur moko ayaki abi vraiment eza cancer isale biso pe pasi po mona taina aja mo ananga boy maladie ndingo na makasi ndingo wana esala kingango vraiment pasi on qui cause ba traitement na campus a que ba traitement mais ba docteur fait mezi ba biki tant que yango ezo umela mingi ezali bende eza na kati nzoto soki yango ezo umela mingi e kuyena nzoto e kosala mabe mingi bakoki ko tiango e umela te ona bolingo nzambe kaka
baninga na bino pe bayaki en tout cas nazalaki vraiment koboya mom ki habité maman koboya te po Jani aza muto sala misale belé faut to lekisa nini vraiment baninga na bino baki bino boye bokuti Jani na bien bokuti est bien so botal ba film mususu vraiment ba lekisa ki ebelé nazwa ki pe ba message abatu ebelé batu pe ba o bazaki nango mususu pe bazaki kotinda bandeko na bango baya pe koya kotala ye ba mona ke ba vérifier que est-ce que likambo balobi ezali ya solo bien ezali ya lokuta bayaki mususu pe balandenga pe tina campus eska tozalaki bayaki ba mona ki yepe batali pe mususu taketi na ti docteur biwi aza malade na biso awa kombo na ye yango azali aza malade na biso tozo soigner awa ndeka kanzambe ya simba mitema bato azo simba nde bino bozo ya kaka koya koloba pona ndeko na bino. Si on a comprendre bien maman, na nyoso toyoki donc solution ezaka faut babimisa ndeko na libanda mboka. Mais est-ce qu'on a minute oyo to ande ko kena no campus po bakomela ki bakisi. Bakomela ki bakisi. Bakomela ki bakisi po azwa no liboso bakisi wana leta zaki nango bonga ko kai ko bima bongo te po evimba ki sala ki bien te. Bakisi bakomai to somba bakisi tozo donc toza na première partie ya chimie to sali so deuxième partie nango ezala ka fo ça sous examen so sali examen après ba pokabe mino pour na deuxième ou kene denza 3 séances donc quoi to bande séance wana bakata ngote faut to continuer ngo to silisa yango sko to la deuxième séance pour to kende to zonga suna campus kuna pona ko banda e deuxième séance wana na otala boesko ba moyens zo utapi mama na moyen financier bon na ndenge babenda to lansaki pe bato ba pese ki libota pe batiki ngati bazo sunga akisi nyonso to na sombaki zaki pe na mama moko pe azwaki penza amemaki penza gara wana abetsenga binangai mama ndeko pe ya mama top ndeko pe mama top abengaki ngai mais ndeko ni mwa sala kwa mako compliquer ngai mais ebe na ngako tika na tika ina ngai bazo sunga vraiment ba obenga naza kuna lobi kumninga mnuka yako usani na moni appel mo babenga mais nazaki te na mail banda na moni appel ngeza étranger mais na tika téléphone na biki tipo kwa tamusu ba ko benga lisusu. Oui, merci maman mais na biki tamusu to zongo to Suisse na ken piana kuna mais so ozali loba vraiment ya suka pour pesa tamusu na monde entier pour na cadre fimbo na biki makambo ko tala vraiment monde entier liloba ko se gozala nini moi SOS quoi. Bon liloba ko zala nzambe atika bana na ite eska nzambe azali bana na bazali atika bango te o likambo o etali o Jani bandeko na bakoti yango boza bandeko na bokoti yango esali bino passe tibo kitibo epona koya koloba seke boyoki yango esali bino passe donc nzambe kaka asimba motema ya mutu o otala film amondi ke nzamba simbi motema na yeke asunga Jani asungi Jani pona bolinga nzambe yoza malamu mingi foto tya nzambe na biso liboso po eloko eleki nzambe na mokili ezati po tozo vivre na grâce ya nzambe donc nzambe nde mutu a permettre eloko ya maladi oyo pe ye moko ka nzambe wana asimba mitema batu vraiment na batu nyonso to bazo sunga Jani na monde entier vraiment wazoki ba message o eloko nyonso to bango ba ekome ba yoka kiango na ba $1 na bango nazwaki yango ekomaki même na baninga na ye na même na nzela na ngamoko ekomaki vraiment on bika nzambe asunga kaka. Oui maman siko na bina moi ba o bozo zoana ba lisungi bandeko bazo tinda est-ce que sokoka vraiment ezokoka te eza justement ko somba ka kisi antibiotique wazo zoana muke wana kaka ke penza ndeza bika foko bimaka libanda mboka banda mboka so abimili banda mboka nde en tout cas kimia ekokota po muto akosunga wa komona na ke yabike lelo na ndimi na zo charge na ye pona ko bimali banda mboka nzambe kamutaibi maman malgré azamwana yo mais na hôtel boye biso nyonso toza ba peuple congolais l'état pas alaka pour tout monde l'état nda kota makambo est-ce que ko tinda pe SOS na gouvernement te o ba zo chance tam tout libako ko tala vidéo. Bon noloba boye muta otala vidéo oyo na libanda mboka tana mboka na biso oyo na RDC oyo komona simba mi vraiment ke alobi asunga Jani lisungi na ye ekozala malamu asunga ye ezala malamu mi nzamba kopambola ye
donc lisungi zaka na problème lisungi basunga mwana na ngai abima libanda mboka azwa traitement pour makambo wana nyonso yiba na kosila tozala vraiment malamu azongela pe musala na bane kosala baninga na ye vraiment bazala pe nesengo. Merci maman, merci vraiment. Tozongi siko côté Ken Piana Makizembe, bana poto bana mokil momba janine na mincho ndaza be moya lobezate. Binomboki maman donc il bendo azana ngwana de servir ye pour abimisa crachat. To sona tselinga bimisa morve donc nyo so sala maka wana. Wacha inti yo sala be nyo so bi maka donc mato. Zo siko tayo moto binde makambo kendela vana mokil. Po boaka so esenga na munoko fo sala mais yenyo so nzo le kapa wana donc humanisme humanisme Ken Piana déjà art au salut ezaka kibomoto o sali ko komati vraiment mateteti kitambo et anzaka te na bite Ken Piana na oyo so mama lobi commentaire ne gozani. Bon, commentaire nanga premièrement nous d'abord tokosenga na bandeko na biso ya gouvernement bandeko o basunga batu ko aider ba artiste esuka kaka na ba musicien te na ba comédien te ba caméraman ba monteur na biso bazalaka ba héros dans l'ombre o ba accompagner ka biso o ba sala ka biso poto zo succès lelo ndeko na biso Jani azobela ezali kambu oyo biso bandeko ya presse il faut totelemela la dossier oyo to sala ngo ba émission ebele tokendaki awe pa maman Olive bandeko nyonso bakomi ko benga Ken Piana ozwi ba million ozwi ba saki ya mbongo biso tokendaki ko accompagner ndeko na biso o azalaki malade mama na biso maman Olive Lembe azwi lisungi makoki abimisi a aider ndeko na biso vie de loin mais tolobi te ke Congo mobimbe kaka maman Olive nde mutu il faut kaka asunga batu bazali pe ebele o il faut basunga pe batu parce que naka oyo vraiment na yebite bandeko o bozolanda biso tozela kaka loboko ya maman Olive po ngai eloko nazoloba soki tomoni lisungi ezo umela sœur na biso Sylvie Bongo na kotindela yo lia ya émission na si osotali sœur na so Sylvie Bongo komisela biso message pa ya maman Olive Lembe po ye azana moi facilité ya koyoka kolela ya ba problème na biso batu ya media ndeko na biso oyo lelo ekosala pasi parce que omoni ba condition oyo mama lobi esalinga mutema pasi ndeko na biso akomi kopema na pema ya libende batie na nzoto ezo senga lisungi ndeko na biso azana passeport yango oyo ngana ndimi te ke mutazo bela soki bage ko senga visa ya mutazo bela pour que des soins médicaux n'importe quel pays du monde bako pesa visa na facilité n'importe quel pays parce que ezana ambassade du mon côté et boya ka kobimisa mutu o azokende soins médicaux en tout cas bandeko na biso ya presse en ligne totelema pona ko sauver ndeko na biso Jani bandeko bozolanda biso ndenge tobetaki sete na problème ya vie de loin tobetaki sete na problème ndeko na so mondweri o totika biso vraiment totelema makasi na o ezu ndeko na biso Jani vraiment ekosala nga pasi ya soki bandeko mususu o bakotala vidéo oyo bakangi vraiment mutema baye kotala masa na biso te ekozala vraiment pasi omoninga nayebaki nouvelle vraiment te nalandika na la bouche so la mama namoni photo ya ndeko nanga natuna kibino na makambo eza ya solo bie bakosa bo informer ngeza ya solo yango na lobaki bokanga taxi mbangu tokende na otima tete mais aza mutu namoni na remarquer vraiment puissance ya Nzambe eza kati na ye parce que toza na nzela tokomika quelque part ponga aza na numéro te namoni ka mutu moko akomelanga bonjour akomi kombo c'est Jani intuition vraiment mais tozalaki de pembeni nde na komele na bino nde eza boye nazoluka okutu ozokompa nazoluka yo tozoya matete donc Nzambe asala kati na ye po asentir eloko moko ke a raisonner nga tandis que nga azalaki déjà pembeni akoma donc na senga bandeko na biso o bo soutenaka biso surtout bandeko oyo ozana moi $50 non na parler yo kansi lipamboli basomba ndeni lipamboli ezaka kokende kotia dimite na église
10 ya solo ya ko soutenir musala ya Nzambe. Nzambe azana posa ya makoki ya misolo pona kosunga ndeko oyo. Ozana mwa 50, ozana mwa $20, ozana mwa $100, ozana mwa $200, ozana mwa facilité ya kobimisela ndeko na biso ne fisc ata visa ya Afrique du Sud. Ozana mwa facilité ya bimisela ndeko na biso visa ata ya Schengen, ata ya États-Unis, ata ya Canada. Osungi ndeko na biso numéro na ye, na yebite numéro na ye, na ko communiquer poto ko koma yango, mais il faut ko belela yango pe. Po balobi soki omoni ndoki belela noki mongongo ekoya kokima pamba. Zela. Oui, bana poto vraiment nous sommes devant une situation très morose, donc ils appellent Mario Saranate. Ils sont vraiment urgence, donc évacuation à l'immédiate. Bah ils on a besoin d'un boka. Abima bongata en Afrique du Sud et à Pamba. Le passeport on a yango yo même ikanda pe ya yani za awa ya santé au domaine université de Kinshasa faculté de médecine clinique universitaire département de spécialité service d'autorinolaryngologie Kinshasa 10 certificat médical de transfert à l'étranger donc déjà minganga basala ki nous signe docteur médecin œuvrant aux cliniques université de Kinshasa, service d'autorinolaryngologie, certifiant par les présents avoir examiné suivi les patients Lunda Ndila Djanien âgé de 18 ans. Numéro passeport Baché, avoir constaté que son état de santé nécessite des investigations. Il y a un spécialiste plus approprié à l'étranger. Vu son état actuel, nous souhaitons que les patients soient accompagnés des membres de famille. Le certificat lui est délivré afin de servir à toutes les fins utiles. Fait que le 11 juin 2019, c'est comme ces arrêts, non? Yango kaka donc ibana poto bana mokimoboki communication au basale bongo na hôpital une clinique universitaire quoi na campus ken penanga baksani ouais na lingina bakisaka ka bandeko na biso vraiment toluka atana ba émission na biso to epenglaka moi dosso muke ndeko na ngai ozolanda biso ndeko na nga congolais numéro nazo pesa eza très important benga ndeko na yo bokosola na ndeko na yo te okosola na mama kasi soki ozokomela ndeko na yo na WhatsApp bokosola siko na WhatsApp bobenga ndeko na biso ata audio soki otindi na WhatsApp akoyoka yango ye moyende ya koloba nde eza te numéro ndeko na biso Jani eza plus 243 to bandela lisusu 89 75 65 25 8 nasuka plus 243 89 75 65 258 donc en tout cas bandeko na biso nyonso tu oyo bolandi biso vraiment Nzambe abatela bino en tout cas oya kosala moi geste kosala so bien en tout cas prophète Emmanuel Dodi nasi ozolanda émission oyo Sœur Dorcas tozana kamoko eza grave et senga pe mabondeli na bino pe basali ya Nzambe ata na musika bosambela pona ndeko na biso Jani likama moko mabe ekomela ete en tout cas prophète Emmanuel Dodi, prophète Moïse na Londres. Prophète Moïse, numéro na pesi yangwana, en tout cas, to yikampi koka na mabondeli, na si nzamba kosala, vraiment nzamba kosala. Merci Ken Piana. Tu as bien Sœur Dorcas, c'est moi l'île Bézate. Merci Naïbi Kaye, Tom Soupé m'a salué vraiment. Bana poto bana mokil momba. Là je vois directeur Blanqui Oridezo, le patron de la société Oridezo commerciale. Toi na commune à Matete. Est-ce que base ezala vraiment? Hein? Maman Louange Wadia. Maman Lolo Loris la congolaise. Bien de basi à potot. Bien de maman poto. Bien de maman Nabiso. Maman Lolo Loris la congolaise. La bouche autorisée. La maman. Le news des stars. Bopanza sango vraiment. En tout cas, comme Matina ba fin fond père nanga donan tumbo motonanza motema maman Lucienne. Maman na Legré yana Elohim. Na papa Fischer na tokaila. Papa Pelé ma vouette. Père nanga Dom Pedro. Hein?
Batu nyonso wana vraiment Maître John Katala Italie kambe ko elipso na rata matete. Maître John kunabi ke normalement on mona vraiment matete donc autre ça pena côté na bino. Maître John c'est comme si pas na bango na basima Maître John Katala. Wana ba nazo tanga o vraiment rabel lo boko epesaka bakata raté quoi hier ve malinga papa français venanga luison drama. Qu'est-ce que Louvandi mam nazo ba na peut-être so nazo kosa boss le silencieux. Ba boss ba site nyonso. Na ebité ko soya ko répondre azara na pa banani Congo promo ko no za nani Rafingindu père na biso Rafingindu Congo promo tala mwana oyo tomso mimela message te tomso mona ndinga commenter donc mwana Janie ando selo ba vidéo kitoko o ndeko filmer ba ndeko na biso ba Yves Pan ba petite Jemima yeo vraiment quel pena monya bonga minisusu ngo baksa so mo liloba. Non, na baksa lilobate na osenga base Apolé Lumumba, ba Del Choko Bagou Danger, ba Ve Gauthier Mascotte, ba Patrick Mayangi, en tout cas ko sunga ndeko na biso Jani bo sunga par intermédiaire te quelqu'un piana nenga salina ye mission bo ken te otindelo quelque chose que ndotika te. En tout cas numéro oyo topesi wana na numéro to afficher numéro ngo to zo o eza liboso na bino wana ezali numéro ya ndeko na biso komela na WhatsApp soit benga appel normal boso lina famille parce que moni makambu oyo bandeko na biso ebele ya ba media o pe bazana ki moi sérieux bako komisa ngo neti kopi na bango ya mbongo ozana posa ya kosunga ndeko na biso Jani kosunga ye na intermédiaire te parce que biso to afficher numéro soki obengi appel normal okozwa mama bokosola na ye soki okomi na WhatsApp bokosola na ndeko na biso en tout cas to suki na biso wana vient na Jimmy Bella ou vient Luison Mbata ata $10 ata $20 ata $5 tout fait nombre hein? Merci na Ope Valdi ndenge bo accompagner nga en tout cas merci na honorable Zakaï Babaswe merci na bandeko nyonso surtout o bolandi biso na direct télévision en tout cas merci na bino. Merci na Whisky Wishia, venanga edombengi, lieve masokolo, batu boza vraiment ebele. Ndeko na biso aza un problème ya voix déjà donc to lukaka moyen solution ya mutamutema malamu o akoluka bimise libanda. En tout cas mutu wana vraiment nzamba ko pambolé sur de plus. Merci Ken Piana. Merci na ba patron nyonso bazara bon mutema ya kofunga vraiment o bazara na initiative ya kosunga batu. Ba patron nyonso ville province de Kinshasa na o bazara na Paris. Na bonimo maman Olive, maman Olive, mère nanga Olive la Chabienne ku na Hong Kong na pesio ba mote pour marambo ba œuvre sociale o sala maman Gabi. Maman Ju de Londres. La magie de Londres vraiment mère en tout cas natangi ba kombo na bino mère nanga Nita Stragen mère nanga Nita Stragen en tout cas na osenga pe maman Olive nzoko alembaka minu na ete maman nzoko alembaka minu na ete to ebike côté ya ba cameraman maman osunga ba artiste musicien osunga ba artiste comédien ba cameraman pe bazolela en tout cas maman Olive nzoko alembaka minu na ete. Moi, c'est papa Nafso Félix, maman Denise. En tout cas, kotika mwana na yote, papa Vital Kamere pe soki ba Holanda biso, basunga ndeko na biso, ba document eza wa kutu ba document moko, soki ekeka ka ambassade, motacheka ba moyen pour na ndeko abima. Eza déjà donc nandimite ambassade moko et puis me visa. En tout cas, merci. Donc merci vraiment. Oui, merci na bana poton so balandaki biso vraiment to komina so na suka na ke binu boyoki binu bomoni de baloba bena buka mona buka kwikila to komati na terrain pour le juste l'utile à l'agréable ba père na ngai ba mère na ngai so bandeko masa na Igor Makalamba il pose na ba patron famille Baka ko bandana mona Serge Ibaka Marambo est membre de la communauté congolaise. En tout cas, ça n'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, ciao.